Née en 1977, déjà à 45 ans, Marie, la mère des trois jolies filles, décédée, étranglée par son mari Marco. Tout a commencé comme ceci. Suivez-nous. Linda linda o, linda linda o, iya o, tantine lindo yo, mwaza mongo, iya o, tantine linda lo sako e mwasi alipe kasola zala kobele ngina mobali ya kwiti e isongolo. Bana Djobour, Bana Dirban, Bana Cape Town, Bana Paris, Bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique Mobimba. Babito s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole, tanga kala na village ela iso likambo na mboka baole lisa ngiri Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique ya na Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye. Et bien sûr faites comme Delvis El Salsero. Et soyez connectés sur la chaîne YouTube. Chaîne YouTube Radio Lokole TV. Radio Lokole TV. Et depuis l'Afrique du Sud, bien sûr avec Fiston Pelende. Chers amis, faites comme moi, abonnez-vous à la radio Lokole TV. Salut, c'est Monro Djoboke. Le Momo des Chouchou, le Chouchou des Momo. Soyez connectés sur Radio Lokole TV avec l'animateur vedette Fiston en direct de Johannesburg. On est ensemble. In God we trust. C'est le Momo des Chouchou, le Chouchou des Momo. Radio Lokole TV. In God. Oh yeah. Avec tous mes respects, c'est bien Maître Sampino. Le Furamba Putuluya Moto. L'humaniste de l'enfant fête humaniste na Katia Paris. Mia Golobate, c'est Moko, tous s'abonner massivement et belé na Radio Lokole TV. Et Fiston. Radio Lokole TV, Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tubuzwami. Merci na confiance pe fidélité au bopesaka bongo na programme oyo Radio Lokole epai wapi biso na bino tokutanaka pona kosola makambo zali koleka bongo na communauté na biso. Tokute koleksa bino miko elekaki comment est-ce que tozwaki kokoso na communauté na biso ba congolais na France mingi na ville otobengaka Rennes epai wapi toyokaki tolakisaki bino bomonaki mobali na kombo ya Marco Waza abomaki mwasi na ye Marie balobaki a étranglaki ye kasi plus tard tokomona kezaki a étranglaki ya solo te tokola na kaka awa na émission oyo ya lelo. Tokolakisa bino lelo comment est-ce que funérailles to enterrement ya maman na biso Marie et Salamaki comment est-ce que alelisi batu yambo toko mawana tokoleksa image bobanda kotala ba image ndenge zali koleka mais tobetela bino mwa historique mukie pona ko rafraîchir bino mémoire tote koloba kuna Marie oya tiki biso to kunda azali bongo mwana ya 1977 ce qui fait 45 ans à 45 ans déjà Marie azalaki na bana misatu jeune fille na ya mukolo na des petites filles. Marie akomaki na France ndenge nini mutabengisaki Marie na France sœur na ye sœur ya Marie abengisaki ye na France c'était en 1999 pour ne pas dire 1999 ndenge msuba lobaka Marie tanga komi na France na 1999 wana onde kona bengisaki ye abandi ko bunda ndenge babundaka chaque fois abandi ko bunda Marie azui moi stabilité na ye alors ndenge balobaka il n'est pas bon que la femme ou l'homme soit seul
Marie s'est décidé de se marier. Vous voyez bien à l'époque, tu as vu un mouvement local, basi mingi ba comme kolinga kozomi bal na Afrique. Alors Marie a bandé la business na ye ya côté ka ba kabelo, ba produits de beauté et consort. Elle s'est dit à saler quelques cartons na ye à kende côté ka bongo na Kinshasa a profité pe a beta mois tour. Marie a accueilli en 2010 na Kinshasa. 2010, vous vous rappelez, en 2010, tango Coupe du Monde betama kibongo pe en Afrique. Marie a commis na Kinshasa. Kaka ndenge zalaka Marie mwasi bonzenga, chance et sourire. Na nzela lekaki, ezali nzela oyo Marco Waza pe alekaki. Bakutani, kaka ndenge zalaka, Marco a proposé Marie. Marie pe a sepeli na Marco balingani a parti à Kinshasa. Tango Marie a zongi na France na Rennes, il s'est dit non, mobile nanga siko on a lingi, il faut ça la nini aya. Pendant ce temps, Marco déjà ndenge balobi azalaki pe na mwana na ya mobali déjà ya mukolo na Kinshasa, mais ça ne dérange pas que bango ba lingana. Tango Marie abundi koto, ils se sont dit ça va, ngai nazo tindela yo mbongo comme ça oya. Parce que Waza to Marco a pesa ki condition ye akoye koya poto te atika mwana ye ya mobali. Marie oyo babumi, Marie oyo to la ksamno enterrement atindaki $30,000 et pa ya mobali na ye Marco Waza basala ba démarche ye Marco na mwana na ya mobali balanda Marie na poto na France. Marco azaki mbongo mais ba démarche wana e aboutisaki te, mbongo zelaki pratiquement porté disparu. Marie s'est dit ngai moko sika na kokende susu. Marie akeli susu na Kinshasa e moko cette fois là ake kobala Marco Waza na ambassade ya France babai na ba papier basali makamno surtout Marco tant Marie a zongi et puis c'était à 2013. En 2013, Marco, après des marches, Marco a rejoindre Marie na France, na Rennes. Tango Marco a commis na France, a bandi koufanda na mwasi na ye Marie, balobi, tempérament, climat de qui moi bien quelques temps seulement, et par après, climat de qui bien ti. Marco a bandi ki bongo, coagir sauvagement et pas à moi si naïe ou à bengsa qui est na poto Marie. Ko beta Marie, ko bois kaba mesh naïe, na éviter pour la jalousie kaka ton nini. Chose grave. Vous allez comment na photo allez ko circuler photo to l'axibino na photo oh vous allez comment na ils allez récente photo oh ils allez à 2019. Kaka ndenge Marco Waza abritalizaka Marie abeta kiye jour moko boye abambie babi mini congélateur abambie mini congélateur yango wana déclassé kiye ndenge bozomona na photo ndenge wana Marie akotaki bongo na hôpital et cette fois là Marco Waza mobali na ye bakanga kiye na mbila salaki 8 to 9 mois na prison. Mbalamoko tanga bimaki ba pesa qui est 100 mètres. Chose grave, on n'a pas compris comment est-ce que après 100 mètres ba pesa qui Waza Marco, comment ça s'est passé là on n'a pas de précision. Est-ce que abandonné koya kota la bana na ye parce que tango Marco a komaki la France déjà ba bota ki bana mibale déjà. Alors, tant que bengana ki Marco et pas mbila 100 mètres, abandonné koya kozonga ota la bana, to abandonné koya te. Mais on n'a pas compris comment est-ce que d'après 100 mètres, Marco se permettait encore ya koya nandaku. Entre parenthèses, boyebi, ba musicien balanga nzembo baloba, amour et bomaka, amour c'est de la folie. Oui, amour et bomaka. Waze kwa uda loba, soki okabal na moto, tika ya kende. Soka ye kozonga, il faut fongola mwisu. Aye kozongela nini? Marco Waza asi akendaki déjà. Ba pesa ki 100 mètres.
et puis tala ba dégâts salaki ya kopanza moninga na ye to mwasi na ye mari elongi ndengo wana batu balobaki bapekisaki mari bakomaki komona mwa relation ndete badaki kozonga après ba dégâts wana oya kotuna batuni mari olingi ozongela lisusu waza tala ndenge asalaki yo toyebi te soki mari asedesidaki ndenge nini bolingo na ngai kaka nazala na ye kaka ye oyo to ndenge nini parce que de coloribus et de gustibus non put disputandum. Les problèmes de goût et de couleur ne se discutent pas. Marie a préféré gawaza na ye na ebiti. Chose grave ndenge toyei komona wana tolakisaki bino déjà liboso balobi un certain samedi waza se présenter ye moko pa mbila ke a étrangler mwasi na ye tango mbila ye basali ba enquête muke bazwi waza bateye na prison à garde à vue mais bana ba déclaré mike pa ba voisin que on a vu papa tuer maman maké de salamaki maké no azalaki ya nini est-ce que soka étranglaki ya solo to ya lokuta mais chose grave tango tozo koloba yango étranglement on ne sait pas parce que jusque là ti ndenge bozo mona cercueil wana ndenge ba yeko kunda ata mutu moko te azui chance ya komona figure to elongi ya mari lisusu police aboyi ba autorité ba boyi il paraît elongi zalaki déclassé to yebite tala ndenge a déclassé que elongi tour liboso quand même wana to lagi photo mais to ko tia photo te po mutu moko na image wana te ba boyi ko lakisa même bana na ye ba moni elongi ya mama na bango te babi tellement zalaki déclassé ndenge ba panzaki elongi on ne peut pas vous le montrer alors to mituna soki mutu ba étranglé ye elongi panzana ndenge wana to yebite elongi yango epanzani ndenge nini epesi pasi bandeko epesi pasi ndenge nini Marie ake kolongola liwa na Kinshasa aye nango na photo na reine liwa ezuye moko nyonso wana au nom de l'amour epesi pasi tala pasi Marie apesi non seulement bana na ye mais yaya oyo abengisaki ye tala yaya kolela akanesi ba bon souvenir. Comment est-ce que Marie azalaki? Marie tomeki kotamisa micro baladaire na France na Europe. Mutu moko apesi témoignage ya mabe pona Marie azalite. Marie azalaki mutu malamu, mwasi malamu, ata bandeko mosusu adefika belo niongo asenga te ti okofuta epesi pasi kasi ete ya biso bandeko mosusu kaka. Ete ya biso ya solo. Il n'est pas bon que la femme soit seule. La femme doit se marier. Mais il faut voir à qui se marier. Eloko eleki tika ezalaka te bandeko. Ata olingaki. Ata osalaki ndenge nini. Soki omoni ke simbite batikaka. Tala lelo tozo kotisa mari na se ya mabele po alingaki mutu alingi yete. Bolingo pe ezalaka compliqué balobaka chaque fois. Moto yo kolinga ye akolinga yo te. Oyo kolinga te nde akolinga yo. Tala Maria koti na se ya mabele epesi pasi. Epesi pasi. Bana bamoni elongi ya mama na bango te. Ya na ye amoni elongi ya mama ya leki na ye te. Bakuze bamoni elongi na bango te. Bazalaki ba katoliki. Wana bomoni bongo messe esalamaki na Saint-Luc na quartier Ville-Jean na Rennes. Et puis na suka bakenda yeko kunda na cimetière de l'Est ya Rennes. Donc adieu Marie, adieu Marie. Née en 1977, déjà à 45 ans, Marie nous a quittés. Elle nous a laissé 3 jolies filles. Communauté Tikali et Teya Bakamba Boldingo. Yo zali na situation oyo to boyi to songa sunaka ya Marie. Moko na moko a tiré conclusion. Tosuki awalelo. Tokutani prochainement pour la numéro mususu ya Radio Lokole Masolo. Sur votre chaîne Radio Lokole TV. Ndeko partager,
partagez. Oh, s'abonner déjà à la radio Lokole TV, partagez. Oh, s'abonner et puis kobo sonate au final bon cloche ya notification. Chap et tchara. Il y a une famille fashion. Donc, la mouki a volé un peignoir. Dans les papas, la bonne son mari et Ali, c'est une famille. Ça, c'est un vêtement. Une famille, on a signé c'est une famille, quoi. C'est un modèle, c'est un couleur réveillée. Un chapeau, un képi, une famille. On est ensemble, une famille, on a fait. On est ensemble, mais pas moi, ils vont aller donc. Là, tu peux oser la petite. Là, relax. Voilà. Nous sommes une famille. Petit, une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on peut consommer Congo. Une famille à Congo, pour consommer en Congo. Donc, c'est une famille. On a dit ça, nous sommes à Congo. Comment on m'a dit les bêtements en bout là? Ça a mis accompagné quoi. Même chacun fait au côté une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là, on a Mercedes. Chacun Oyo, c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis autant la bembele, je suis papaye. Pour jaquette, c'est une famille. Jaquette Oyo, ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de Yangwana. Une famille, c'est Oyo. Moni, hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail,